Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Très heureux de se présenter devant la poste télévisée. On a bien pour la représenter Info Lingala journal peuple pour la peuple mbote. Na bien bisika nyos tout besoin mito fongo basango pour la côté c'est bien le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki na ville province ya Kinshasa mokola mardi 23 mai pona kokende bongo na mboka Chine toujours na cadre ya kokolisa coopération entre RDC na Chine ba des éléments au besoin yango na basango la biso ezali koya to poursuivre édition na so na côté c'est bien le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé ki ba ordonnance ya ndenge na ndenge epai wapi etangama ki mokola mardi 23 mai na RTNC bolanda lecture nango elongo na héritier Mapinde. Mardi 23 mai, naba antenne ya radio-télévision nationale congolaise ndeba ordonnance ya ndenge na ndenge etangamaki oyo ezalaki signé epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango ezalaki dévoilé epai wapi bato ya ndenge na ndenge bazalaki officiellement nommé epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango ezali ko se présenter boye Claude Ibalanki azali nommé ambassadeur itinérant. Dani Banzape azali nommé ambassadeur itinérant. Boy Taylor Lubanga Yepe azali suivi na coopération elongo na cour pénale internationale. Didier Baitopala chargé de mission pour na zone ya Grand Nord. Bangonde bazalaki nommé na ordonnance oyo etangamaki mokolo ya mardi 23 mai na antenne ya radio-télévision nationale congolaise. Dans la primature aussi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenga yambaki mardi 23 mai kuna la primature président Yaseni Denis Kadima et pa Yuapi balobela qui suite ya processus électoral dans la République démocratique du Congo héritier Mapindemi a pessimino ba détail.
Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge ayambaki na bureau na ya mosala président ya commission électorale nationale indépendante Denis Kadima balobelaki pona suite ya processus électoral na République démocratique du Congo masolo ya ba personnalité oyo mibale après présentation ya rapport ya audit externe ya fichier électoral oyo ezali désormais déclaré fiable et pas d'experts indépendants tant nationaux et internationaux après dépôt na yango lundi na soirée et pas il y a VPM, il y a intérieur, sécurité, avant projet, il y a loi Oyo, il y a répartition, il y a siège, na masolo na bango, balobela qui ensemble il y a processus électoral, patron il y a centrale électorale et longona chef il y a gouvernement, balobela qui suite il y a opération conformément na chronogramme il y a CENI, boebi que étape il y a validation, il y a fichier électoral, il y a dépôt, il y a avant projet, il y a loi, il y a répartition, il y a siège, gouvernement azali ko se charger pour na ko présenter projet, il y a loi Oyo, il y a répartition, il y a siège et pas il y a parlement pour na adoption étape moko importante oyo ezali ko fongola nzela na convocation ya électorat oyo ezali prévu pour na CENI le 25 juin ezali koya pour na élection législative boye pour na président ya centrale électorale annoncé début ya réception pe ya traitement ya ba candidature ya audu ya législative oyo ezali koya poso ezali koya pour na ba opération nyonso oyo ezali koya premier ministre a rassuré président ya centrale électorale accompagnement ya gouvernement ya république oyo bakani ko s'engager pour na ko disponibiliser misolo oyo esengeli pour na concrétisation ya chronogramme ya processus électoral oyo ekomema le 20 décembre 2023 ba élection présidentielle pe législative nationale pe provinciale bosimba ke rapport ya audit externe ya CENI etalisi ke batu ebele vraiment ba s'enrôler pe misusu balongola ki bango na fichier ezali bongo batu oyo ba constituer ki ba doublon pe biloko ya ndenge na ndenge elongwaki en définitive fichier électoral ya CENI ezali ko contenir ba données validées pe fiables oyo ezali estimé na 43 955 181 électeurs oyo bazali bongo na ba statistique brute au départ ezalaki 47 299 364 enrôlés mobimba. Na masola seni mosima ke président ya commission électorale nationale indépendante CENI na mokuse akumbaki lundi 22 mai délégation monene oyo ezalaki composé na ba membre ya assemblée plénière na bango pona ko déposer avant projet loi oyo etali bongo répartition ya ba siège et pas wapi vice premier ministre en charge ya intérieur mwana mboka Peter Kazadi Stéphanas Kande apesi bino ba détail mao. Ezali étape moko tokoloba déterminante ya processus électoral oyo ezali ko tourner définitivement page ya révision ya fichier électoral après étape oyo nde ekoya réception pe traitement ya ba candidature ndenge haute hiérarchie ya CENI asulignaki toye ko déposer avant projet ya loi na oyo etali bongo répartition ya ba siège na niveau national provincial pe local étape oyo ezali komema biso mbala moko na réception pe traitement ya ba candidature to déposer avant projet loi et pas ya vice premier ministre en charge ya intérieur pour à soumettre yango na gouvernement wapi et pas gouvernement a komema yango na parlement pour ezala adopter si ya ba débat président Kadima atalisaki na presque cheminement ya processus soki ezali promulgué et ko connaître ata souffrance mon côté si ya révision ya fichier électoral toyebi sikoyo nombre ya bato oyo bazali inscrit na liste soki kaka loi ya répartition ya ba siège et commis prête to ko convoquer électorat pour na députation nationale pe si manango ba provincial pe ba élection locale le 1er septembre 2023 nde présidentielle ya république eko intervenir et loko eko retenir biso lisusu ezalité tozali penza na ligne droite vers ba élection wana maloba ya président Denis Kadima Kazadi liboso ya presse pour na rappel esengeli boyebake avant projet loi oyo ezalaki adopté na assemblée plénière ya CENI mokolo ya dimanche 21 mai 2023.
Na justice Bosimba qui pour na affaire ya honorable Mike Mukeba ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe a siégé qui na procédure ya flagrance kuna na palais de justice mardi 23 mai a décidé que sur soir affaire oyobola na ba détenu nango elongo na héritier Mapinde. Le fait pour que vous compreniez comment je me retrouve devant vous. Cour d'appel, ya Kinshasa Gombe, ba siège qui n'a procédure ya flagrance, n'a parlé de la justice et pas wapi ba décréter sur séance ya affaire Oyo ezali ko opposé procureur général ya République pe na député provincial Mike Mukeba Nkoso Oyo ba telemela kiye pona makambo ebele incitation à la haine ezala ki na audience ya mardi 23 mai 2023 ba avocat conseil ya Mike Mukeba bango ba talisike procédure ya flagrance Oyo ministère public azali koloba ezali ko se justifié soki mukete défense ya Mike Mukeba batalisi ba irrégularité ya ndenge na ndenge mingi penza na procédure ya arrestation ya client na bango oyo akangamaki mokolo oyo musala ezalaka te, c'est-à-dire dimanche pe na butu pona bango ba article 17 19 ya constitution pe ya le 18 février yango ezalaki violé et pa ya ministère public pe batalisi lisusu précipitation ya ministère public ndenge amemi client na bango liboso ya cour pona maître Laurent Onimba oyo azali moko ya ba avocat ya Mike Mukeba atalisi ke mutu nyonso azana droit ya ko saisir justice pona likambo oyo amoni yango malamu te kasi pona ka ya Mike Mukeba constitution ezalaki bongo violé boye esengeli baye bana kotala video oyo ezali kolobela procès pamba te na video oyo bango bazali ko incriminer Mike Mukeba client na bango koloba ke ye asalaki incitation à la haine pona ba avocat ya Mike Mukeba balobi ba condition oyo bakangaki ye ezali vraiment ko violer constitution boye cour d'appel na sima ya kosala débat a décrété sur séance ya affaire oyo pona exception ya inconstitutionnalité oyo ezalaki soulevé et pas ya collectif ya ba avocat ya Mike Mukeba na remoko oyo ezalaki rendu cour d'appel a décidé kotinda prévenir Mike Mukeba na prison centrale ya Makala nzokande arrestation na ye esalemaki dimanche 21 mai et l'équipe payé azalaki nanu na ba installation ya ANER instance judiciaire oyo atindi cause yango et pas ya cour constitutionnelle payé à examiner conformité na yango pe akota la vidéo oyo bazali ko accuser Mike Mukeba avant apé sa position na ye par rapport à l'exception oyo ezalaki soulevé et pas ya ba avocat ya Mike Mukeba. Et c'est pas qu'il s'agit d'un procès politique contre un opposant qu'on veut faire taire dans ce pays. Honorable Nero Mbungu a visité Kina Boutou ya dimanche 21 mai libota ya jeune garçon oyo babomaki et pas ya Baikulu na kuna na quartier Bikanga la commune ya Kisenso héritier Mapine. Honorable Néron Mbungu a visité Kinabutu ya dimanche 21 mai 2023 famille ya jeune garçon oyo azalaki éventré poso eleki na quartier Bikanga na commune ya Kisenso et pa ya bilenge oyo tobenga kababandi tope bakuluna après ko réconforter maman na bango nzoto ya mowei ezali bongo garder na morgue ya hôpital général de référence ya Kinshasa ex mama yemo mfumwa banga moyo abetaki pe masolo elongo na baninga na ye asengaki na bango bazala calme liboso ya situation oyo ya pasi malgré ezali eloko moko ya pasi kasi bango esengeli basa la vengeance te l'homme du peuple honorable Néron Mbungu na tango atikaki bango akendaki mbala moko epai ya libota ya elenge mwasi moko akufaki mikolo eleki na tango ya kobota sur place honorable Néron Mbungu aposaki même geste liboso ya bato nyonso to observateur oyo bazalaki wana honorable Néron Mbungu azalaki accompagné na député provincial Daniel Kwenji Kampata elongo na ba membre mosusu ya bureau politique na ye. La région Mosimbake Congo pour Christ CPC na mokuse longona évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina baza kolenge la mobange na campagne d'évangélisation. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kiziamina Kibila Jean-Oscar, L'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août
2023 à partir à 12h Ngenga dans stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamou, référence Maître Taureau. Ah! Bon à CPC 2023, Gana Zangate. CAA atieli ba client na ye Airbus A320 mobimba pour ba voyager na ba condition moko ya kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Ah! Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Centre de formation ITEMAT ya fongoli déjà ba porte na ye po na ba inscription bon na ba détail et longo na Stéphane Skandi. Ya koyekola nani aloba esile di yokela de lokoyo Institut technique de météorologie ITEMAT na mokuse oyo somi na kati ya istandolo bazali kobengisa bino nyonso ba amoureux ya technique ba ingénieur pe ba élève oyo basilisa na ba institut technique kasi balingi ko renforcer ba capacité na bango. ITEMAT ndolo attire la disposition publique centre de formation à courte durée na ba domaine oyo électricité automobile installation des centres solaires surtout pour na bino batu ya ba province na Congo profond bobanga na bino te yaka koyekola awa
ndenge nini bainstallaka bapano solaire bazali mpe na informatique théorie na pratique elongo na balabo na bango moko ya mokwake réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bokozwa mpe bacours ya anglais oyo ekoki kozanga te di bosimbake baformation ekobanda lundi 15 mai 2023 veut dire banda lundi ti vendredi de 17h à 20h mpe mokolo samedi de 10h à 20h bolekaleka deja na babiro ya itemandolo oyo ezwami na kati ya istandolo to mpe bobengi bango na banimero oyo eza afishe na batelevizor na bino papa mama mpe elenge yaka koyekola awa na ta moke yo mpe okoma chef ya atelier na yo moko di bosimbake awa okoyekola électricité automobile installation ya centre solaire informatique na oyo etali réseau mpe maintenance électronique oyeba mpe rebobinage système embarqué vidéosurveillance mpe anglais rendez-vous yaka na itemandolo kuna nde esika formation ya mokwake eza kopesama formation ya qualité mpo na yo papa mama mpe elenge potopoto potiva peza potopoto ya kitoko ekipe ht ozala mokolo tomona bino nyonso bosengeli komela yango Stéphanas Kandi. Ah merci ya buinde bana nyonso baza kuringa à la pochette. Buzala kwarme Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodole Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makati. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Olinga kolata ba sapatu ya qualité boye ba ke place eza se moko na 7e rue limité et pas ya papa griffe Igor Ntingi héritier Mapindemi. Papa sinangai eutako apio. olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi bate ezalaki na Limete tokie na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, on a diminué tout le chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer tout le chômage. Pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate, est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil Ngobila. Adjoint ils allaient chez Koko Moulumba, fils gouverneur gentil Ngobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte au monde. Il dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit on a devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur on a la salle d'abord à quelqu'un pour nous dans la présence de la salle nous a bien organisé
nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état lobi mpe tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends ntango client nyonso akotaka awa okaka yango papa desmawa ngo babiso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na osimba science na vi na nga te donc chaussure ya awa ozala kosala fete obia bato nyonso na fete nataka tesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokola ilki yaka na odimini yango koma lokwa emoro ekoka yo oza na oyo lokwa emoro olingi koma bolite lokola ilki yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaka ebate eza te Oyoki, adresse Ezase Moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela! Tozana communiqué écologique moko awa bolanda lecture na. Famille Bokinda, apôtre Pichu Silas Sibangangu, bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani biwa ya papa na bango Boniface Bokinda Anzale oyo wakufaki mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 26 mai 2023, veillée mortuaire et Kosale Manasal Elinzao sur Petit Boulevard 10e rue, quartier industriel, na commune ya Limete. Samedi 27 mai 2023, Zoto ya Mowei et Kobimana morgue ya clinique Ngaliema, na sima exposition P dépôt ya bajorbe de fleurs, na ngunga ya 11h nde Bokundami et Kosalema na nécropole 2 entre ciel et terre. Na ngunga ya 15h nde Bene Consolation et Kosalema na salle Enizao. Tika été communiqué oyo ekomela batu nyonso bayebaki papa Boniface Bokinda Anzale. Oh alléluia, si je suis fidèle à la mission. Male batokomi kopusa na suka ya basango na biso héritier mapine masela ebino info ya ba journaux. Boye Ibolamuna info ya ba journaux ya mokolo ya mercredi 24 mai 2023 oyo tofongoli yango na journal l'objectif auteur alobi Mike Mukebai azali na prison centrale ya Makala. Confrère Ake Musika pona kotalisa ke cour d'appel ya Kinshasa Gombe ba siège qui na procédure ya flagrance na palais de justice bango ba décrété surséance na affaire oyo ezali ko opposé procureur général c'est-à-dire ministère public et longo na député provincial Mike Mukeba Nkoso oyo bongo batalisaki ba avocat na ye batalisi ndenge nini constitution ya mboka ezalaki bongo violé pona bango batalisi ke procédure ya flagrance oyo ministère public azali kotelimela ya client na bango ezali justifié te na tina wana cour d'appel oyo asiégeaki ba sursoir nanu makambo yango en attendant honorable député provincial Mike Mukebai azongi na prison centrale ya Makala en attendant cour constitutionnel aye bana kopesa avis na ye par rapport ya makambo yango totikali kaka na même journal l'objectif alobi sit-in ya opposition ya jeudi 25 mai ezali interdit gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tini Ngobilambaka a interdire sit-in oyo opposition alingai kosala jeudi 25 mai liboso ya bureau ya commission électorale nationale indépendante na commune ya Gombe boyepo na hauteur alobi bras de fer ezali déjà engagé nzokande décor ezalaki planté pour na ba opposant bazonga lisusu liboso ya bureau ya commission électorale nationale indépendante lokola ndenge basalaki sit-in week-end eleki na ngambo mosusu la prospérité alobi Denis Kadima a déposé avant projet ya loi ya répartition ya siège et pas ya Peter Kazadi conformément na calendrier ya commission électorale nationale indépendante ndenge ba annonçaki numéro 1 ya centrale électorale azalaki mokolo ya mardi et pas ya vice premier
ministre en charge de l'intérieur et sécurité Peter Kazadi pour na kotika avant projet ya loi ya makambo etali répartition ya siège boye gouvernement akomema yango na ngambu ya parlement et pa wapi soki ezali adopté ezali déjà kotalisa ke décor ezali planté pétré en élection ezali déjà en marche. Voilà na information oyo ndeto soki c'est info ya ba journaux ya poko ya lelo botika la malamu. Merci Héritier Mapinem pour l'info ya journal tu conseille la biso yango de pesinga nzela na boucle journal appel pour na peuple bandeko botika malam. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi